Bandeko Laurette Aruna aza komiteka kufa nsoni komona pasi. Mibali ya poto bino pe kufa nsoni komona pasi. Benga Laurette Aruna ye wana aza komiteka. Aza na ceinture taille 44 oya ba français, 46-48 oya ba italien. Laurette Aruna tolo mesure ya collection. Courbure evanda. Mibali ya poto confinement ekosila lelo te. Ba feti po bokende tia matoi ekozala susu mingi te. Matanga po tia litoi ekozala susu mingi te. Na beglise kutu ba frère na ba sœur bazokende susu mingi te. Pasteur ye moko akomo bondela po na ye moko. Mbongo ya kofuta sale ekomi problème. Balingi babenga na bango. Yango yo ndeko Laurette Aruna aza komiteka, azoteka penza na tarifi moko ya bien. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Laurette Aruna aza komiteka. Aza komiteka na ndenga mabete. Nakanisa boyebi Laurette Aruna azalaki na site na ye. Tangu asombamaki azwaki molongani. Atikaki na ye kosala. Me amoni ke kuna malunga ezate avandi lisusu. Me batu bazoya kaka te. Kaka ba o bazoya, ba oyoyo, ba oyoyo, ba oyoyo vraiment. Alors Laurette Aruna azongeli internet. Azongeli te po akotsa mbongo. Na YouTube azosala ne mpiaka. Piaka ya kosakana te. Me azokonte na mabanga pe na libala ya poto. Na lobi bien libala ya poto. To ya mvwando na kati Afrique. Laurette Aruna azana prix moko ya se ya likolo te. Même azana beauté belé prix ya se. Ye moko alobaki yango. Bango babalaka bango lokola bakongo te. Bazala cher na bafeti belé. Ye bokobali na prix ya se. Même azana ba qualité belé. Yangwana mibali ya poto bolenga te. Mwasi ye wana Laurette Aruna aza komitekama. Ngape papa robo na ye koyede ye po atekama. Pamba te azali moko ya biso ya net. Eza mabe te bosomba ye awa na poto. Na nzoto oyo aza nango. Na pembe oyo aza nango. En plus ayebi kolamba biloko nyonso oyo ya matiti. Biloko nyonso ya bambuma. Biloko nyonso ya misuni. Pena oyo ya mai. Ayebi vraiment kolamba. Donc mobali oyo kozwa ye ozozwa je complet. Laurette Aruna aza wana okopesa kaka mukanda feti ekozala te. Kaka 2 personnes na bino bakokende bakutani kuna balambeli bango bukulu bwa bidia bukulu bwa sekwa balie bazongi pe bameli. Likamba dire ekozala kuna te. Na kati enveloppe geste mbongo bokotia ezala nango kaka muke. Pana ye geste mtezo konte. Yozwa ye kaka aya na poto. Bandeko Laurette Aruna na marché. Laurette Aruna aza kongenga, aza komiteka. Laurette Aruna aza pona bataille nyonso ya mibali. S, L, XL, XXL. Même ozali na taille ya emoro. Pa Laurette Aruna akoka yo kaka kobanga te.
Laurette Aruna ayebi ko traité mibali, ayebi ko lambela mibali, ayebi ko tia mobali à l'aise. En plus, ayebi ko sukula makola mibali, ko tia na maya moto, okozala à l'aise. Laurette Aruna yewana na marché. Laurette Aruna na likambo etali kuna susu avandisa. Soki pe ozali mutu moko okokaka na yo te komitungisa pete, Laurette Aruna akosala tout ozala bien ye pa zala bien. Laurette Aruna na marché aza kotekama na prix moko ya bien. Mibali ya poto soki bolingi te botikala bongo célibataire ti mukolo vaccin ya solo komonana après 30 ans wana etali bino. Laurette Aruna yewana sur le marché aza kotekama na prix ya kitoko. Oya kosomba ye kobosana te. Numero nange eza wana, benganga nazwa 10% nanga ya commission. Na sukisi awa botikala malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.